Armand ndenga zawana azali Lucifer. Armand azali Satana. Ane loko moko te bonzambe kati na ye. Na bana ya papa Diangenda. Armand wabasolele. Sami Diangenda bango mibale wana. Bango mibale banda ko sakana na banzete bazaki na bazo kima bambangu ba yeti kote pa Diangenda nda ko salisa bato. Bande konanga. Papa Diangenda ganyela bango mabele funga bazinda bakundama. Botuna bango likambo nga nazoloba eza vérité. Papa Diangenda alobi soki Satan ayebisi ye soki réellement yo ozali nzambe ya solo botanga na botama epa na yo. Kaka na ta wana mwana ya kwa kobotama ezalaki nani? Armand wa basolele. Boluka boye bakoma basolele wana ngelo banini. Bino bomema kona ba angle moko boke yenda ponama. Aponama na bonzambe te. Yenda ponama tikuna abotama epa ya nzambe. Bango bakombo na bango ezalaki deja na kati. Soki penza Armand azaki na bonzambe akendaki pona nini? Na comprendre kate bandeko boye besanga. Boye batanga kombo na kati. Ye bango bato bakosala na tata. Donc na kati ya résolution wana ye kutalingaka tikala nde. Po ye aza na kati bakosala na tata bango misato wana. Bango misato, bango mibale wana banga basala na tata. Ba bato mo balinga bakende te. Pote bango balinga basala nde na tata. Ale ba o nyonso batikali ba conseiller direct. Bango bakombo na bango setanga maka basala na tata. So bakendaka puani. Armand nyaka zalatika. Mais atikali te pa ko tikala te esi etangama. Ye fois kende. Tellement zali Lucifer, il faut tia prière à liboso na 26 wana. Ba 26 wana ezali bango na ba Paul Dibuya. Ba 26. Poete ye déjà aponama kozonga te. Na kati ya 26 wana 26 réellement ezalaka Armand. Tata simo ki monkianga na matina mutuka akumbi. Bato bamonaka ke papa akumbi mutuka. Papa akumbi mutuka. Papa ntuka makasi eza nano na bonzoto. Bo comprendre na bonzoto makasi eza. Mais eza significatif. Kokumba mutuka ne ezali pamba te. Ezali démarrage. Bande konanga ezali démarrage. Bola muka ezali démarrage. Tozali kokende. Mabota la mabota bamoya awa. Koluka ngai nzambe. Bienvenue chez nous, merci à tout balingaka Maman Francisque Kabalenda, la princesse d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, bande konangai, ngai mama balenda ngape naza bien. J'espère que kolo azobate la bino pe boza bien. Merci na batutu balingaka émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Émission oyo eye la kabino makambu ya solo oyo eza ya lokuta te. Ngana sale la katata Nzambe basale la ya lokuta te. Soki oye na lokuta obebisi obomi vi na yo. Siko ngana zolo bakombo ya Nzambe. Soki pe na ye na lokuta na mibomi. Alors, tant que nazo vivre, naza bien. Pona nini, pona nazo sale la bo solo, nazo kosate. Nazo kotsa lokutate. Rien que la vérité, na yaka kaka na vérité. Ezaka nde pasi pe mawa na bato balandaka nga, na bato bayaka kofinga. Tamu yozo yoka likambo, onano yoka te. Kolbaka mbala moko te ke lokuta. Sala ba recherche. Luka oyeba, pourquoi makambo zobima kaka na moment oyo? Pourquoi makambo ezopela? Pourquoi maman balenda zo tika ta zo continuer kaka? Azolo bape kaka. Mais batwana ba mikoloti. Na obanga te nozo bimisa makambo. Bozo mona te ke il y a quelque chose qui ne va pas. Makambo yo, makambo ebele ezaki ya kobombama. Mais siko tango ekomi kobima. Ba chose cachée ezobima. Pona nini makambo ezobima? Pona nini kaka nazolo bela batata o? C'est que sa mission na ngai. Mutuna mokila za la mission na ye. Tota la Bible, selon Jean, selon nin, bango pe bazalaka na ba mission na bango. Ba ya ba loba ba koma. Lelo nga na ye na ba vérité o eza mission na nga. Lobi eko komama.
ekokomama bakolobelaka likambo nga nazosala ekokomamaka bakolobelaka kombo na nga mpo nazoya na verité makambo nyonso ezoleka na eglise na biso lobi ekokomama sikotanga kokomama bakotuna bakokoma bato nyonso babundisa nzambe molimo mosantu na mokili bao nyonso babundisi nzambe molimo mosantu na mokili bakokoma bango bazali combien banani na banani bakokoma bakoloba ba histoire oyo ya batata 26 yo nyonso bakoloba na ba film ya ba Sami film ya Sami kokota na histoire misala na bango ba Paul Dibuya oyo adiembela oyo kokota na ba histoire maloba mabe ya ba Martorel kaleki nzoto ya tata Simon Kimbangu na nguya ekokota na histoire na banzaka mukolo ya kokufa apola te ye bakotia na mogete bakokunde te totala ye wana panda une semaine apola te osoki apoli tokozwaka nzoto nena tokati yango mike tokokunda ngo te yango fo elimwa po ye ata mabele kolinge te ye fo azanga mabele azanga lo donc ye fo nzoto na ye penake tokati yango mike toke konikisa ngo ale topanzeli yango basoso balia. Donc c'est ça nyonso ekokota nyonso ekokomama ngana oyela bino vérité oyo esalake elamusa bino badeko ezosalake elamusa bino bolamuka pamba te makambo ezobima pamba te ba émission oyo ezosalama pamba te émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité eya pamba te bokulandaka sentiment te toza na lingomba ya Nzambe lingomba wana lingomba église kimbangiste ya po ovanda na église kimbangiste ezali vocation appel ya Nzambe sans appel ya Nzambe kovanda te po ezali le royaume de Dieu Satan aza na kati aya pe na ba ange Satan baza na kati baza wana mpona kobundisa Nzambe baza wana mpona kodétruire siko le royaume du ciel ekiti na mabele eye na nguya nyonso aye na ba armée na ye na ba soldat aye na makambu nyonso Nzambe aye na makambu nyonso sauf rien so vous avez makele bo comprendre bana donc sauf rien alors natango toza nango makambo eza ebele natango akala be makambo ezalaka bo po makambo eso bakoma na Bible bato wana pe bazalaka na makambo bande kolobela pourquoi pas natango ya molimo mosantu bolinga nyonso ka kimia te ngwana zosalela Nzambe nosela Nzambe siko eza mission na ngai mission na nga naza révoltaire eza na makambo nyonso bozo yeba te il faut boyeba yango bozo ko adorer bato boko adorer ko adorer te bozo kumisa bato boko ko kumisa te alors nazo yisa bino sous ba chose cachée oyo bino boyeba kiti ba chose cachée oyo bomba maka donc bambula na bambula sikoyo nazo yebisa bino yango bozo pena bakiti bopusa na bovanda bozo pena bakiti bopusana Pote tango yo, muto de so obundisa molimo mosantu, ese yeba na kana ngoyo kozala bongo, me toko adora bango ka atile lote. Toko yuko banga ka batu moko toko ko banga te neti, nazo mona batu ebele, soko lobele ka kombo arma. Oyiba za mutu munene, aza mutu munene ko lobe kombo nete, tala bere, tala place mi kotisa. Siko mingi bakansaka, lelo so papa simo mo kyanga na tiki nzoto, arma ndeke ko bana kiti wana. Esika batongeli musée azalaki te. Esika centenaire makambo nyonso nelekaki azalaki te. Kofibisa tata Simon Kimbangu na boloko na mbanza ngungu azalaki te. Tango ba annoncer le 6 avril fête wana nyonso azalaki te. Musée ezotonga mazate aéroport azate makambo nyonso azate. Siko awuta kanenga zana yeka kovana na kiti ya bokunzi. Kolinge mingi toni. Kolinge mi kozalaka mwana papa ya ngenda kaka yango nde fo asala nyonso oyo elingido makambo nyonso ye azate aleta papa Simon Kimbangu na tiki nzoto aboke benga ye o bokde bokanisa ke mta kovana kitu wana non archi faux bobosana bozo yoka siko nazo yebisa bino makambo important o bino boyebaki te ngala ko yebisa bino yango toana lingomba ya Nzambe makambo nyonso eboma maki comme na temps oyebima ba vérité pona nini esunga ngana yo o comprendre ya
na mokili bato baya ebele babundisa nzambe yango nkolo yesu amilobelaki na ye ke molimo mosantu akoyeba mingi bakoyeba ye te alobi mpe finga tata mwana kolimbisa yo finga mwana molimo mosantu akolimbisa yo soki ofingi molimo mosantu okosenga bolimbisa epai ya nani akolimbisa yo aza te alors ti elobamaka bongo ezalaki na ntina mpo bayebaki molimo mosantu akofingama makasi na mokili alors ngai mpo na nzambe na nga ya namonaka kimbinga mutu te soki mutu obo opesi respect nga na opesi respect te soki azobanga nzambe te mutu azobanga ne nzambe te mutu akabola lingo makenda ntango molai tata azoloba bato bazonga me bango bazaka kokanga bana ya bato bazaka komanipule bana ya bato bazaka koyebisaka bana ya bato ke biso na ye toza ndenge moko alors mutu abongo sikoyo nga na banga ye bandeko mutu abongo soko utilize kombo ya nzambe nga siko na banga na nga ye mpo na nini soki bino borespecte ye bino nga te nga na orespecte ye te mutu abanga nzambe te nake orespecte me nakamwaka bino eza mawa eza vraiment mawa ntango bino bolenga mutu mo bokoki kolenga te en tout cas ekozala pasi mpo na bino so bolenga mutu oyo boye sikoyo papa simongi mokianga ni nzambe molimo mosantu botie wapi mokolo mosusu aza na mwana mwasi moko boye na Luanda azala mwana jeteki akota na gaki na otanga nanga kombo na ye te mwana mwasi wana ngai ntango kaka na bandi ba émission ntango kaka ngonge kokaki na bana ba émission kolobela makambo ya Paul Dibuya mwana mwasi wana akomelanga tika makambo ozosala ezalaka te uko batie na baniveau ndenge nini Paul Dibuya aza ebala monene na sekanga na bi nga moko na vandi nga bi soki Paul Dibuya aza ebala monene siko papa simongi mokianga naza nani mwana mwasi wana tata silika makambu tata lakisanga mpona ye papa revelanga ye pendant 3 fois azo revele nga ye mwana mwasi wana yango wana tata alakisi bango nga na vandi na kati ya Angola na bimisi misala nyonso ya Paul Dibuya me na bimi mpe na kati ya Angola navandaki wana soki ye azalaki ebala monene alingaki azwanga na miniti ya mokie pota bobino bomonaka ye lokola aza so mpe nani so mpe bonaka ye nzambe me koma akoka kodetekte esika nga naza te me koma akoka kodécouvrir nga te ana pouvoir te donc ye ebala monene oyo bomonaka ye mpa na nga ezali moyenne 0 azali un bon à rien mutu bolanda wana na pouvoir moko te un bon à rien yango bozomona ke église ya bino botongi wana ata so bo inauguré yango ekosimba te sans papa simongi bonkianga ni guide ya lingomba chef spirituel et représentant légal bakota même l'état na bino akoloba me comment kolo lingomba o aza mutu a train azala te ndenge ni bokozala na valeur te et puis bino mo bomona bakonzi baoyaka na nkamba partout bato bazoyaka na nkamba donc il y a quelque chose qui ne va pas côté na bango donc bango pena baza ba bon na rien yango mona kata mokonzi moko ta kipa bango ata leta ne aza na bakipaka bango te Paul Dibuya nakota siko na sujet un homme vana banda bien sujet yango na wesa no Paul Dibuya aza grand manipulateur et puis ye azali makasi na marketing Paul Dibuya aza manipulateur pe aza makasi na marketing yango monaka mwa bakonzi wana azalaka na bango mpo bayebi ye te neti na Congo nde bayebi tata Simongi Mbangu bayebi source nkamba bakonzi nyonso bayebi eske bakosipasa na ntina bato 26 bakokende na bango wapi mokonzi nini yango akoya akolabore na bato 26 mpo azomona bango baza bamafiose bango sauf mbongo sans mbongo eloko te ba mafiose balinga mbongo bana pouvoir moko te bana éclairage te pa na bango donc ata mokonzi moko ta koluka bango bakoza na tina na bango te po baza eloko te yango monaka direction ezalaka nkamba sikote mangola bayebaka vraiment te bakanisaka ye ki aza mwana ya kimbango yango bato balandaka ye mais mokili ezoko comprendre déjà bato bakolanda esusu te alors tokota siko na sujet nga so bofinga bilongo je m'en fous de ça bokofinga nga lelo mais lobi ekoma histoire mama nazaka ni na réseau banda oloba na ye nabetaka tolo ekoma histoire
boko simbaka mitu boko bazalaka na ye na raison mpo nazoloba likambo eza important o fo boyoka makambo eza important fo boyoka yango bocomprendre. Donc c'est ça oyo akochola na ye je m'en fous de ça boloba o bokoloba oyokala te komona na omona eloko te oyo aleki nzambe aza te ebala monene nde papa simikima okianga mokonzi na nguya atonda na nguya nyonso nzambe oyo akeli likolo na se nkwatulendo mon Dieu tout puissant no ye nde nzambe. Alors tellement ki naza protéger na loboko ya tata papa kisoloki alobaki nanga kobanga te naza na yo yango bona banga te na kateti natalaka batata na baza banyama kofina baza eloko te bana pouvoir te baza eloko te et puis bango batanga na bapoto mais comment ti lelo misala bakene kotangela na bapoto bayekola o bango bayekola poni ba pratiquer yango basala ta na ba compagnie te basala ka te kako wela ka kiti ya bokonzi ya tata simengi ba onkianga nzambe molimo mosanto. En tout cas vrai ba fainéant ba koboy fatigué sikola kota na émission bona nanga bien makambo na ina yebisa bino siko na tango ya kala wana papa de ngenda na mokoto papa de ngenda ndako bato ndako bondela begiza tongo kuna baso bondela kuna so basilisi papa de ngenda pese bato mbote esili ake kolia soki ake kolia azongi asilisi apeyi muki aye kozonga bazi koyamba batu bandi osalisa batu abandana na bamama soka yambi bamama esili akoti na batata na tango wana ezalaka na pied gauche moko kombo na ye papa Nzila ye mutada kokotisa batu sikoyo mama basilisi ekomi batata bakoti tango batata bakoti batata bavandi na bana ya papa de ngenda Armand wa basolele Sami de ngenda bango mibale wana bango mibale banda kosakana na banzete bazaki na bazo kima bambangu baye ti kote pa de ngenda nda kosalisa batu bande konanga papa de ngenda ganyela bango mabele fumwa bazinda bakundama botuna bango likambo kana zoloba eza vérité awa lokute le kakate ya wana nzambe azo protéger nga po atalakisa nga lokuta te na lobaka bosolo bakundama papa de ngenda gangela ka bango bakundama bango ne soli bale papa de ngenda sko abandine ko salisa bato a continuer ko salisa bato azo continuer ko salisa bato mais bango bakundami bato bazalaki wana émotion ezui bango bandi ko lenga mais papa de ngenda o salisa ne bato o salisa bato siko papa moko azalaki wana papa de ngenda ndolinga akende te azala wana na soki basilisi tango asilisi ko salisa bato bazo kende. Et après batu namba tigala ki tango komne na suka ndesi bango ale botelema tango batelemi siko mabele donc bamoko balongwe na sa mabele balamuki na poussière na nzoto papa de ngenda ndo seka bango bandi ko pupola nzoto babandi ko pupola nzoto bandi ko pupola bilamba bazokende ti ba côté place mama mikala bande ko vanda bandu ba okende bazokende bango fo baya bakapo bazalaka na ba âge wana bazalaka ba 10 ans ba 11 ans 8 ans boye ba âge azaki na ba 11 ans 10 ans 8 ans ba âge bazalaki na ngwana ba mami bale bazalaki apepu bazalaki na ba différence mingi te ba âge bazalaki na po ba âge wana bazalaki na bande ko saka na ensemble. Donc kaka ndenge tata azalaka asali likambo mena miniti wana bosani sibino yango na bango mibale Armand wa basolele na Sami de ngenda bango mibale papa de ngenda kunda bango abandi osalisa batu ti asilisi aisa botelema gangeli baboteba bandi ko seka bango aseki bango ti bazokende azoseka bango zo pupola donc place wana taka batu bakundami place wana etikali vide eloko te papa zo salisa ti asilisi aisa wale botelema mabele fungwami batu balamuki na sa mabele babandi ko pupola nzoto bayebi likambo oyo pona ba âge wana bazaki na mwana 10 ans ko bosa likambo te ata mwana 8 ans même mwana 6 ans ko bosa likambo te likama makasi bo même mwana 5 ans bosa na te biso bitala makambo ba sabiso na bo mwana me bosa na te wana ngotilelo bayebi batata wana très bien bayebi bakunda bango papa de ngenda
bakunda bango bada ngi tango sisi osala musala na ye nde aisi bango botelema abandi gangeli bango ale bandi siko ko seka bango ti ba popula bla ba seka bango bazokenda zo seka bango abazokenda zo seka bango bozomo. Donc rien que la vérité awa ba vérité nga na ye la bino pona sunga bino na lamusa bino bandeko nazo sunga bino bo comprendre ke bo mona ka te soki mutu alati aza aspect azo loba liboso abatu a forcer koza na valeur bozwa ka ina valeur moko boye nde boko se tromper bokanza ki bonzambe za kati na ye te mutu akosa o te bonzambe za te eza ndeke bango nde bazowela kiti ya nzambe po bazali ba satana ko bota mapa na yo akobota mapa na ye satana za bongo akoza na banzoto misatu na mokili azali Satan. Papa Diangenda avant abota Armand wa basolele avant abota ye alobaka nini oyo makambo eza ba chose cachée oyo ezali donc pona zwa yango ezali mabongisi ya nzambe nguya ya nzambe ezali kosala azali ko révéler makambo moko comme ça tina ba étape mo oyo esengeli ye moko pona kosunga peuple na ye kosunga bana na ye ba comprendre yango na zo sala ka mission nanga ya ko lobela ka makambo oyo pona kosunga bino ba comprendre boko boya na bino lelo boko finga lelo melobi ba kotuna bino boyoka ki to boyoka ki te o to yoka kinini bosala ki bofinga bosala ki ni bo négliger ki no oketa ngo yango. Donc c'est ça. Papa Diangenda wana boti nanu armate. Alors, abanda koloba nini? Ayebisi ba mubatu, ayebisi ba tata, ayebisi kanenga lobaka na ye. Papa Diangenda ndaye koloba ke Satan asengi ngai soki nga na Nzambe abota mepa na nga. Donc na bota ye. Satan azali koloba na nga soki réellement nga na Nzambe na bota ye abota mepa na nga. Papa Diangenda loba yango. Batata kala bayebi na bango, batata kala bayebi likambo oyo makambo ngana lo batata kala bayebi yango. Papa Diangenda alobi soki Satan ayebisi ye soki réellement yo ozali Nzambe ya solo botanga na bota mepa na yo. Kaka na ta wana mwana yako kobotama ezalaki nani? Armand wa basolele. Boluka boye bakoma basolele wana ngelo bani. Bino bomema wana ba angle moko boke yenda ponama. Aponama na bonzambe te. Yenda ponama ki kuna abotama epai ya Nzambe. Aponama na bonzambe te le bokansaka ke yenda po. Aponama na bonzambe te. Yende ayaka. Potangu Papa Diangenda lobi yango ubela kite mutu yaka kobotama ezali Armand wa basolele. Yende apodama ka kobotama na libota Papa Diangenda. Yende abotamaka. Donc Paul Dibuya soto na expliquer bien likambo ya Paul Dibuya. Paul Dibuya azali Satan, oui. Azali Satan. Mais Satan abotama esika moko te. Abotami susuka na kati ya libota wana. Na ba ange ya Satan ba botami. Yango wana bomonaka ke bakenda po bako vanda pembeni ya Nzambe te zo simba te. Bango na Nzambe ekoki kobela te ko simba te. Etikala ko simba te. Siko bango batalaki ba valeur na bango nde ba mitepesa ki ba valeur bana poto bana charisme kilingomba wana nde bango nde bakokondu yango esika wana eza ya Armand kanisa ki bongo ke ya kovanda na kiti ya Nzambe na mokili. Soka nde ekosimba kate. Yango mona ki kapona ki abota manakati ya libota. Kobota mana musika simba kite. Po Satan ye moko ayebaki na botami na ndenge ya musika. Ifale na bota mapela na kati ya libota. Papa ki solokela bota nga. Me simba kite. Na ki kobota na papa mususu. Nde asenga ki lisusu. Apo yango mona ka Paul Dibuya wana. Ake kobota masikoyo na papa mususu. Me asengi abotama na libota ya Papa Diangenda.
Nzambe molimo mosantu abotama. Abotama. Ndenge abotama sikoyo. Yango bona pesa ekomo wabasolele. Pona nini po aponama deja esi asengaki aya abotama libota wana. Donc ye aponama na ngambu ya Satana. Aponama na ngambu ya Nzambe te. Yango wana bomona kiatiaka kanda. Papa simengi bakianga nazo esika na ye. Esika na ye moko te bazwa. Ya ndo kanisa bongo esika na mto kodondwa. Joko nde ko simba te Nzambe basalisa ki ba vantiti na suka te. Olingaki alakisa munene na ye. Obota makati na ye. Me obotami siko. Ubongwani te. Okomona ko sala makambo moko boye po bokanisa ke te. Ye penza aza pena na eloko ya Nzambe. Azozonga pete. Akozonga te po nini? Po ete ye deja aponama kozonga te. Na kati ya 26 wana 26 réellement ezalaka ya arma basolele. 26 ezalaka ya arma. 26 eza ya arma. Potango 26 ekabwani ye muta liboso apesaka prière. Apesaka prière. Donc yende azana Nzambe ya bato ya 26. Yende azana nguya ya makasi ya bo satanique. Azana pouvoir ya nguya satanique ya makasi kati na ye. Soko Paul Dibuya ye azaka na marketing, ye marketing. Paul Dibuya na pouvoir koleka armate na ndenge ya bo satanique. Na ndenge ya bondoki bokasa o pouvoir bo Nzambe ekosa bino te. Bino to kenda kolanda bango. Yango mona ka bango baza limité. Soki arma azaka na pouvoir a bo Nzambe ndabikisaka bato. Nda salisaka bato. Mais azwa eloko wana te. Donc Paul Dibuya aza makasi na marketing. Nde baza wana aza makasi na marketing. Mais pouvoir na bango mibale na 26 wana mutu na pouvoir eza arma. Omoni nzoto Satana lataka nzoto. Mais soki Nzambe abia bongola yo, akobongola yo. Mais atalaka deja oyo baza bikela mwa Satana. Eyana wana tina moko akobongola bango te. Eza nzoto o Satana ye moko avandi alati. Na obongola nini suswa? Donc bakeye na bango. Yango na bomonaka. Arma ndenga aza wana azali Lucifer. Arma. Azali Satana. Ane eloko moko te bo Nzambe kati na ye. Yango bomonaka ke banonsa bakombo na bango e bavanda bisika ngo te. Nzambe yebaki. Tala, na yesu na mokili oyo, Nzambe aza mama na metteur en scène. Omoni Nzambe ayebi ba film o nyonso esalamaka. Batu balobaka ke Paul Dibuya wana azovanda tango mulai na kiti wana soka zaki Satan nde Nzambe ne atasibangi bango kenga na kiti akitisa ete nde aboma ete te. Nyonso tomona kezalaka Nzambe yebaka ngo. Donc ezali ba film na ye. Ezali ba film Nzambe siko linga ko ozala moponami na ngambo na ye. Me ozala moponami na ngambo ya Satana te. Kebino nde boko kendaka li film. Kebino nde boko bundisa ka Nzambe. Kebino nde boko teka ka Nzambe. Kebino nde boko sala ka boy. Kebino nde boko bundisa lingomba ya Nzambe. Pasi nde yango wana. Bango bayebaki na baba tata bayebaki ke ba o totiaka ba kombo na bango pote na mosuni pe boye. Moi réclamation parfois okozala. Me bayebi ke bango bakoku ko vanda na Nzambe ko sanga na Nzambe esika moko te. Bomoni bayebaki ke bango bakovanda na tata te. Me totiaka bakoma moto annoncer kaka po soki to salaki bongo te. Parfois mokili bakoki koloba. Me totia bango na kati ke bango nde bakosala na tata. Me bakozala te. Yango na wongisi ya Nzambe. Bakozala te bakoboya bisika wana. Po ete nga na bande kotoloba bien. Neti arma kenda pona nini? Po ye kombo ezalaki na kati. Asala na tata. Ba o nyonso bakendaka. O mususu kutu aboyaka na ye. Pardon, aboyaka na ye apesaki passe na ye pa Paul Dibuya. Yango na pesa su Paul Dibuya makasi.
apesa papa yango pe esalaki ke akufa aumela na mokili te. Bango bakombo na bango ezalaki deja na kati. Soki penza Armand azalaki na bonzambe akendaki mpo na nini? Na komprenaka te bandeko boyebisanga. Po ye batanga kombo na kati. Ye bango bato bakosala na tata. Donc na kati ya résolution wana ye kutalingaka tikala nde. Po ye aza na kati bakosala na tata bango misato wana. Bango misato, bango mibale wana banga basala na tata. Ba bato mo balinga bakende te. Pote bango balinga basala nde na tata. Ale ba o nyonso batikali ba conseiller direct. Bango bakombo na bango setanga maka basala na tata. So bakendaka puani. Ake kozala na 26 na ndengeni. Pote ye kombo netanga maka na kati. Akosala na papa. Armand. Mais comment que ko bonde la mutu liboso na 26 donc ye alingaki place wana batiaki ete. Ye alingaki numéro 1 ezala ye. Avanda na kiti ya bokonzi. Mais tellement simbaki te yango bakendaka. Siko bango bakanisaka bongo wana eza raison ya musuni. Mais na bon yango wana eza raison ya bonzoto. Mais na molimo ebongisa maka depo 26 eza lelo te ezali akala. Bandene bandela mokili. Po Satan azali 26. Yango wana pe tango ba annoncer makambo oyo yo déjà ba kombo na yo ezali osana tata wa mutoko bima te onga kozala mais tellement abimaka ebongisa makabongo ba ki ko vanda na tata te il faut bakende. Alors tata pe aboya bango te. Tata aloba na ye ba video botambwisa tambwisaka bato ya 26. Tata esi alobaki na ye bandeko na nga muta kokabola biso te. Ngana kosala na bango. Abenga bango bandeko po baza na musuni boye baza na bango bandeko na musuni. Mais il faut comprendre que autres zakani aza ndeko te. Azali tata, il faut te respecter ye, to pese ba valeur na ye, to kumisa ye, to sanzola ye. Alobaki mutu akaboka bola biso te. Papa ye baki neke bandi pe bokabola na bango te. Bandimba kokabwana bango te me bango moko bakabwana ki na bango bango moko bakenda ki na bango papa boya ki bango te tata ndima ye kosala na bango bazala na ye elongo asala na bango ba conseiller direct bango dozwa peka ba honneur ba conseiller direct bazwaka na bango ba honneur na bango me bango balingaki komba conseiller direct te bakozala na valeur te bango il faut bazala ba chef spirituel tala niveau kindoki ya batata oyo ba chef spirituel. Armand nyaka zala tikala. Mais atikali te po ko tikala te esi etangama. Il faut kende. Tellement zali Lucifer, il faut tia prière à liboso na 26 wana. Ba 26 wana ezali bango na ba Paul Dibuya. Ba 26. Bango nde bakonzi ya kuna yango bakenda. Donc Paul Dibuya ndenga za wana ane de mokangami yako mona ka ana pouvoir moko te akoka kosala loko te aza déjà mokangami Satan na desi akangama na déjà wana bozo mone pava pamba batikeli mwata ya mokie nzamba tika katango potango na ene ekoki te pona longolela mokina olongole pona ni nzamba to sa ba loi de la nature ceux qui apesa ka reine ya 22 ans ko reine ti 22 ans wana ceux qui 22 ans ekoki ko esili. Soki apesa ke reine ya 25 ans, ako régner ti 25 ans, nyonso akosala eloko te. Po il faut arrêter. Ako régner ti 25 ans wana. 25 ans soki ekoki do esili. Siko mama na likamunde tozali kokende ne yango. Bandeko. Tata simo kima okianga na matina mutuka akumbi. Bato bamona ke papa akumbi mutuka. Papa kumbi mutuka, papa ntuka makasi eza nano na bonzoto, bo comprendre na bonzoto makasi eza. Mais eza significatif. Kokumba mutuka nezali pamba te. Ezali démarrage, bande konanga ezali démarrage. Bola muka ezali démarrage. Tozali kokende. Nyonso tata simo kimokianga ngani nzambe boli mosala. Ezali ka significatif. Ezali significatif. Papa banda kala tovana na tata. Tata kumbani mutuka te. Tanto komika na fin to, tozo kota na décembre, to kota 2025. Papa kumbi mutuka. A conduire. Ayebi ne ko kumba. Ba kumba kate siko ko conduire wana ko baluka nenga salaki wana. Ezali significatif. Eza pamba te bandeko.
eza pa mate boseki ka boye après likamongo leka na passé simple bato baolobela ngo te ko conduire papa conduire papa zo baluka na mutuka na bazo ba tetina nango nini bakanisaka ki conduire na ye kaka nzoka nde ha ezali démarrage bandeko ezali démarrage te komi kokende na suka ya likambo batata oyo bazokende na 25 ans bakokende na 25 ans bakokende na 25 ans toto na 2025 awa ekozala ndenge nini na 2025 awa ekozala ndenge nini bandeko nga nazoloba na nga nazoyandeka mpona kolamusa bino nazoyandeka mpona kosunga bino ke banzela bozolanda eza nzela ya kolanda te tokoti na démarrage papa esi akumbi mutuka papa esi akumbi kokumba wana ezali significatif makambo ezoya oyo boko regrete na bato bozoyeba banzela bozokende te ntango yango oyo luka ose débarrasser ose libere ntango yango oyo bozolanda bato moko boye mokolo moko te basalisa bino bango bakosa bino église kimbangiste ezali kosalisa moto aza na maladi aye kozwa bapriere na ye basalisi ye habiki église na biso eza bongo tata azoyamba kombele bato ya maladi mais siko bango makambo nyonso esalamaka te epui baliaka communion te bozoma ti baseke eza église bokolanda te oyo baliaka communion te bakobana koliango ndenge nini eza mpe église te po soki omoni bato moko baliaka communion te bato moko bazwaka banzembo te eza église te donc bakanga bana bato kaka temporaire bakangaka bango ndenge martorel alobaki kanga bango kuna di kanga bango kaka yebisi dibuya kanga bango ti epasi mingi mokianga nasenga bando bakenda basasi okombe dane epasi mingi mokianga nasenga bando te tokomi na suka ya likambo po tata akata bango pena asilisa bango nde epasi mingi mokianga nasenga abando tala bazoba ya bato basala kutu ba émission bafinga baloba de n'importe quoi bafonda ba makambo ndenge na ndenge po papa sima ngima okianga asenga kaka bando mais kimbango wapi atala bango lokwa ndako ezika siko lelo nde papa sima ngima okianga nakele osenga bando matokala ali boma mutune esalaka te aza pena liboma ya liboma aza pena liboma ye pena na te ye pena tikali mukie ali ya fulu po makambo so alobaka na komprenaka te apena liboma ye pena niema ata etina mutu yango alobaka bilobela wana otana mokili obanga nzambe te ntango okufa pe surtout kutu bino kutu batato na mokili ozobanga nzambe ntango okufa pe komona ye te okotelengana ozoyeba te nakende wapi okende wapi oyokaka voix momonaka ye te ozoyoka voix ya tata mais okoma place aza ndenge nini okoma te po te bino bozomona na bonzoto ke aza ndeko na biso nzambe azaka na ndeko soki lelo bokufi oke papa sima okiaka ni ndeko na nga papa na nga kuna ezalaka te bolanda batato bozolanda ntango bino bokokufa bango kutu bokomona ata bango te po baza na esika te bamitelengano bango moko nango bakomonaka tata te bakokotaka na Jérusalem te ntango bakokufa siko bino nde bokokota bokosuka na bango wapi etali bandeko ntango oyo eza ntango ya kolamuka ya komituna naza wapi nzela nini onga nazolanda bato banakala bato bandoyeba te soki nkota kimbangiste ake na 26 akanisi église kimbangiste yango wana nzoka yango te wana eza église kimbangiste te église kimbangiste ezali kaka moko 3 égale 1 yango wana trinité yango wana église kimbangiste source nkamba nouvelle Jérusalem bango ni nkamba bakendaka te me kosengaka ma ya nkamba na mabele ya nkamba bazovivre kaka na bavi moko ya malamu te bososola ntango yango oyo ya kobimaka bisika bokoti boluka nzela moko obokolanda esika nzambe azali esika tata azali
bisika bokota kuna eza bisika ya malamu te. Eza bisika ya malamu te bandeko. Ngana yaka kosunga bino soki bokoyoka ekoza malamu. Soki boko négliger etalika ya bino. O ngana yela bino yango wana. Merci na tutu balandi ngai. Merci vraiment. Bo s'abonner na chaîne. Bo s'abonner. Donc c'est très important. Ba commentaire na bino nyonso o kokanisa so likambo question komaka na commentaire. Vous allez vraiment bien. Merci beaucoup na tutu balandi ngai to à la prochaine. Bye. Mabota bamoya awa koluka ngai nzambe. Kibangu nalongi mokili Yembo ebele mikembo banda Kibangu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Kibangu nalongi mokili